batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani pe toleki na maetokolobela na mayangani na biso alelo ndenge boyebi tozoloba toujours sur élection pambate mboka na biso euti ko sala élection o tozali kozela ba résultat tisiko nano bimite ezali pona mbala mine élection esalema na République démocratique du Congo pambate esalema ki pona mbala liboso na 2006 2011 2018 pe lelo 2023 tomonaki ba congolais bakendaki pona kokende kopona nani oyo akozala président na bango pe ba députés nationaux pe ba députés provinciaux mpe batata ba mama bandeko wa bolingo nungu ezali mingi kati ya ba congolais ba misusu balobi ete maponami yango esalemi mabe ba misusu balobi maponami yango esalemi malamu. Alors biso lokola mayangani na Politique TV maison ya média ezali devoir na biso ya kokende kokutana na ba congolais pe kotuna bango impression na bango ezali nini makanisi na bango ezali nini sir maponami mpe emoneli na bango na ndenge maponami uti kosalema pe nani akoki kobima lokola président na maponami na yango na lombangu toke na lombangu pona kokotisa moko ya bana mboka o azali pembeni na biso na banzie moko akomi présenter pe sima tokolobela yango mwana mboka okoki koya mbote nayo mbote papa boni malamu na kosimbela yo ozali mokonzi totala bana mboka bazolanda biso boni santé santé kitoko mboka kaka nde tozomona ka mboka nde tozomona ka nde climat Congo ezali kitoko kende kitoko kombo na yo nani kombo na nga Jo Kitenda donc c'est ça donc Jo Kitenda je suis ici la vanda na Cape Town donc tozaka kosepela tozela kaka biloko ya fati betezo bima donc si balambaki kaka fo tolia kaka. Merci mingi mwana mboka et puis nalingi nayeba koloba maya politique na monoko mboka lokola lingala chiluba kikongo mais awa tozolobela lingala est-ce que ezali humiliation bien ezali valeur soki humiliation pona nini soki valeur pona nini te lingala nde toloba lingala po totanga ngona classe totanga botangi lingala donc nakata classe pende ba bimisi géographie lingala biloko tout totanga la lingala donc tokoloba lingala ezama et sa valeur. Merci mingi. Toleki mbala moko. Oyebi ke élection euti ko salema na Congo? Oui, élection to salama biso maré to na Cape Town to voter te me bata jobu ba voter déjà donc et salami vraiment donc na liso musika to zadia komona na musika. Sikoyo okoloba nini pona bato bazoloba ke to koki komona violence na sima ba élection pona bango élection salemi malamu te ba bureau mususu efongwama ki mususu efongwami te ba misusu ba votaki te contenu ya wana violence ekoki kobima yo olobi boni bon violence ekoki kobima te so batela na majorité ba mona ke Fati Beto a gagné bon so bi batala na ndenga violence ko zala te pour armée déjà dans la chef de l'état donc moins de mobulu donc armée déjà dans la cima ya population. Merci mingi mwana mboka na biano na yo mais parmi 26 candidats au bakenda ko postuler pona ko bima ba président 5 kati na bango lokola mwana mboka Martin Fayulu Théodore Ngoina Denis Mukwege pona kotanga ka bawana bango balobi ke sengeli to bandele ba élection balobi eza élection mabe makasi sengeli to anile bango to anile yango yo zali d'accord na bango to za contre bango. Oh, to nazali contre bango élection salami donc bazo banga nini bazela ba pona bango babima bazela ba pona oya biso Fati Beto akobima donc c'est ça élection salami kitoko mobulu ya kite ça qui ça même abeto comme ça c'est pa tous les provinces tout bazinga va parler calme mutazoki te. Donc c'est ça. Donc merci mingi pona biano na yo pona question misa tout moni seni na Denis Kadima basala ki communiquer na mokolo le 20 pona koyebisa ba congolais bakendaki pona ko voter ba votaki te contenu ya ba machine na ba caprice mususu ke bazonga le 21 est-ce que selon mibeko Denis Kadima to si mibeko to a violer mibeko na koyebisa bato bazonga pona deuxième jour ba voter te a violer mibeko po soki bato ba raté donc ezalaki erreur na bango ba contre ta na bango donc oyo votame yango wana votame asala kimbeba po ya selere ta babijaka prix bato bakima mbango donc il fallait pas aller dans la position. OK merci mingi ozali ko yanola makasi malamu pe ba congolais bazo sepela na makanisi na puisque ezali makanisi na ye congolais nyonso to azana droit ko pesa ye makanisi mais soki tolingi to comparer ba élection ya 2023 oyo na ba élection 2006 2018 2018 nini ezali malamu non banda mokili banda Congo banda élection de yango esalamia banda Congo banda donc c'est maintenant de il faut tendre vraiment si le plan ya organisation tout marqué ba sera mo bout de ka vers mais pour la lelo pena to idée
Fati Beton na batné mususu wana donc population déjà envoûtée na Fati Beton donc c'est ça. Donc yo zali d'accord te na ba Congolais bazolo ba kezali élection mabe. Non zali bazo banga zali kaka bato baliaki ba obanga po biso Fati Beton to liete. Parce que bato balie mbongo ba obanga ni. Biso to liela biso te to voter Fati Beton bo obanga ni. Bon, tozokende muke na suka po ebi ete mwana mboka azali na ba occupation na ye mais à permettre ko sacrifier ta na ye pona kolobela bino ma ya mboka na biso. Motuna asisi ezali pona koyeba. Tomona ki église catholique kosala communiqué pona koloba ete taux ya participation na élection en 2023 isa 43%. Mais deuxième jour tomoni seni na Denis Kadima koloba ete catholique ekosi taux ya participation isa 97. Sikoyo motuna isa boyo pona yo. Est-ce que vous êtes d'accord na ba Congolais bazolo ba ke Denis église catholique ezali ko travailler contre République démocratique du Congo? Nto ozali d'accord na ba Congolais bazolo ba ke église catholique ezo sala malamu ezali pe ko sala bongo tango IDPS azalaki na opposition? Non, l'église catholique a contre, donc il a déjà contre, donc il ne fallait pas ça la mabongo. Donc l'église catholique donc a mon pandi na biso donc il y a pour population te. Donc anga lukama something wrong de na kati. So ndenga banda ko sala ngope na IDPS azalaki pour population te. Ndenge pour population te. Ok, merci mingi mwana mboka. Motuna presque ya suka ezali. Est-ce que selon yo, seni na Denis Kadima bakoki kondimela ba candidat oyo balobi ke faut to annuler élection to bandela sika? Est-ce que akondimela bango pe ko annuler ko bandela ngo? Te na ndimite bakoki ko annuler élection. Oyo ezali ndenge ba programmer ba ovanda ba solo li ba bimisi programmation sala. Ba bandela ndenge ba dépasser combien? Nana bimisa mbongo wana ekota lisusu pour ba makambo élection les 5 mbongo ebele. Donc il sacrifie c'est ça la machine à gouvernement ou ba bimisi ba la ba kambo belé. On a pe sa mbongo wana. Siko impression na yo ezali nini pona mbala liboso komona ba Congolais ba vanda ka libanda o ba bengi ba diaspora lokola yo nanga ko voter to mona ki na Canada, France, États-Unis na Belgique ko voter. Impression na yo ezali nini? Bon, normalement, nakata gouvernement atala ming ba diaspora ba libanda pas président à l'aise. Donc Belgique qui toko, France qui toko, partout qui toko, donc c'est ça. Donc batala na diaspora liboso. So diaspora c'est pays donc c'est que batamboka déjà ba zala au CP là. Donc c'est ça. Merci mingi mwana mboka, merci batata ba maman bande kwa bolingo na banzi ete tosuki apo na lelo toza presque na fin ya mbula okoki koloba nini loba suka pe bato koki kopesa mbote to ko souhaiter bango ba joyeux anniversaire. Bon ba joyeux anniversaire yanga imo na le 14 décembre donc Noël joyeux Noël. Ba joyeux Noël ba tutu boza bien beau fêter bien be careful d'être biso na Cape Town mama mobulu ça ba temps donc on a la parler, on va parler au lali. Donc pour la mboka kuna boza calme boza déjà au sepela pour Fati Beton déjà bika beton. Merci mingi. Merci mingi bana mboka na banzi ete tosuki awa pona lelo to monani biso na bino mbala sima. Merci beaucoup. Merci mwana mboka. Pona pesa biso ta. Merci. OK.